RDC, tozali koremercie bino mingi bayebo misala kolanda émission na biso ya www.zoommail.com. topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bozala kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali kolekana na ndenge ya verite yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino bayebo misala kolanda chaîne na bino ya www.zoommail.com. bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kosolola na bino basango oyo bomisana kolanda ntango nyonso na émission na bino oyo bozelaka ntango nyonso na chaîne ya Zoommail. lelo tokolobela bino nini? lelo tokolobela bino basango oyo ntango nyonso tozalaki koloba kobeta mbela mpona bato oyo soki balingi koapprendre quelque chose na mokili mwa poto. bandeko ezali na bato mosusu nzoka bayokaki mbela yango mpe bato mosusu ndenge tolobaka ete bayaka na poto mpenza mpona kotanga mpe mpona koluka mayele po ete lobilobi bazonga mboka bakende kotonga mboka na biso république démocratique du Congo. bandeko babolingo lelo toutaki kozwa coup de fil ya ndeko mobali moko na nkombo ya monsieur Malia Bwana Kambali Elvis azalaki étudiant na Ukraine. donc ndeko mobali wana asalaki baétude na ye na Ukraine akomaki na mboka Ukraine kobanda 2002. donc année 2002 ndeko Malia Bwana Kambali Elvis akomaki na mboka Ukraine na année 2002. ntango akomaki na 2002 na Ukraine asalaki baétude na ye ya aviation civile. alors ntango asali baétude na ye aye kosilisa ntango asilisi azalaki retenu na compagnie aérienne Ukraine mpe azali kosala kuna ti lelo. ndeko mobali azalaki koyoka ntango nyonso tu baémission na biso ndenge ezalaki koleka po ete ndeko mobali mpe azali na posa ete lobilobi akende koservir mboka na mwa mayele oyo asili kozwa na ntango aye awa na mokili mwa poto mayele oyo ankese amoni ete lombela to mbela ya mokonzi ya mboka papa Joseph Kabila ndenge azali kobelela ete mpona likambo ya 5 chantier congolais nyonso tu atia pierre na ye na mosala ya 5 chantier ye mpe amonaki ete ebongi malamu ete aleka na nzela na biso po ete biso tomika koloba po ete alingi mpe asala nyonso po ete akende koservir mboka po ete na mwa oyo ye azwi na mokili mwa poto ya bapaya alingi mpe akende kopesa yango na mboka na biso po ete mboka na biso eyebana kokendese liboso. ndeko oyo azali na makanisi mingi ya malamu mais makanisi na ye tokokolinga ekufa kaka boye te mpe tokokolinga te mwana ya mboka oyo azwi mayele na mboka ya bapaya epuis atikala kaka na mboka oyo esika ye azwi mayele akontinue kosalela yango wana ezali malamu mingi te. ebongi ete ntango mboka na biso ezali na moma ya reconstruction biso tozali na besoin ya bato ya boye oyo bazwi mayele na mboka ya bapaya bakita na Congo po ete babanda mpe kosala mosala na mwa mayele oyo bazwaki babanda mpe kopesa contribution na bango ezali malamu. ndeko alobi boye ye amoni ete ezali malamu mingi ntango ayokaki lombela to mbela ya mokonzi ya mboka azali koloba makambo mpona 5 chantier afandaki mpe amitali alobi mpona nini na mayele ngai nazwi awa nasilisi baétude na ngai olie nakende mpe koservir na mboka na ngai me nazali koservir na mboka ya bapaya ezali malamu mingi te lobilobi mpe etake copilote na mayele oyo nazwi akende mpe lobi nakende koservir na mboka na ngai. ndeko azali na baide mingi ya malamu po ete tosololaki na ndeko azali na baide mingi ya malamu oyo ete lobilobi bakokokende na mboka na biso république démocratique du Congo atalisi yango mpe na bakonzi ya mboka mpe acontribue un plus na kote ya service ya aviation civile. yango ete tozali koyebeta mbela tozali koyebisa na bakonzi ya mboka bomoni mwana ya Congo oyo ya mayele ayoki maloba nini oyo bakongolais bazali koloba mpona koluka bato oyo ya mayele mpo bakende kotonga mboka mpe ayokaka ntango nyonso loseba ya mokonzi ya mboka po ete Joseph Kabila azali na besoin ya bato oyo bazali na mayele po ete baya batonga mboka. yango ete ndeko oyo azali na baide mingi ya malamu alobi ete azali meme prêt ya kokende koservir mboka po ete apesa mpe imprise na ye oyo asili kozwa ole ntango nyonso azali koservir ka na mboka ya bapaya. ye wana ndeko bozali komona na bilili azali copilote na mboka ya Ukraine. bandeko ya Congo tala na mboka na biso lelo bato mingi ya mayele bazali lisusu te mingi bato ya mayele babimi libanda ebongi malamu ntango tozali komona moto ya mayele boye azali na ide po ete akende na Congo akende koaporte implice ebongi na bino bakonzi boantare contact na moto ya boye mpe bosolola na moto ya boye ntango mosusu azali mpe na makanisi ya malamu oyo lobilobi akoki kopesa po ete système ya aviation civile na biso na Congo emeka mpe koaporte implice akoki kobakisa mwa pierre na ye mpe c'est ça parce que mayele oyo azwi na mboka ya bapaya ekoki kosukela kaka te bapaya oyo bapesi mayele ye mpe abanda kaka koservir bapaya wana mpona nini mayele oyo azwi akende nango mpe na Congo te lobilobi abanda kosala. ndeko Elvis azali ndeko oyo abotami na Kinshasa mais akoli mingi na Goma akolaki na mboka Goma mpe na ndenge
ndenge ye koya na poto na ndenge ye kosala betide na ye asilisi yango. En tout cas azali koloba ete na contribution to na mbela oyo mokonzi ya mboka abelelaki mpona ete congolais nyonso mwana mboka il faut contribuer na nzela ya 5 chantier ye pamonaki ete na nzela ya aviation civile ye azali na makambo mingi ya kocontribuer po ete alobi ete na ekole oyo na institut supérieur oyo atangaki ezalaki na barusse ezalaki na baaméricain ezalaki na bikolo ebele oyo basili kozwa formation mpe na ndenge tosololi na ye tomoni ete azali moto oyo ya solo mpenza azali na makanisi ya malamu makanisi wana lelo soki akomi nango na congo akoki vraiment kopesa makanisi mpe na bandi ete biso mpe na congo tokoki komona ete ezali malamu mpo ete systeme ya aviation civile na biso ezala ete na bato oyo ya mayele mpona kopesa un plus oyo ete ekende se liboso. Alobi ete na bakuru oyo azwi akoki mpe kopesa mayele mpo ete komodernize lisusu mwa moke systeme ya tour de contrôle na biso kopesa mayele wana mpo ete systeme ya tour de contrôle na biso emeka kobakisama na mwa technique emeka kose modernize parce que na oyo azwi ezali malamu mingi. Alobi ete akoki mpe kopesa mwa moke oyo azwi na mboka na biso Congo. Alors tozali koloba Congo ezali na besoin ya bato ya mayele. Voilà tomoni ete mbela oyo biso tolobaki makambo biso tolobaki na nzela ya site internet na biso ebandi kobota mbuma po ete bato mosusu bato ya mayele oyo bakomaki na mboka ya bapaya oyo bazwi mayele bazali koyeba nzela nini bakoki kolekela te. Voilà lelo bamoni ete à travers biso nde bakoki komeka ete kopesa mwa maloba na bango po ete biso tomeka kobeta loseba po ete bakonzi oyo baza na Congo bayeba ete bato mpe ya mayele oyo bazali banda ya Congo bato nyonso tu te bazali kaka na esprit ya bakuluna oyo ya komenasaka bakonzi oyo ya koloba n'importe quoi mpona mokonzi na biso ya mboka ezali na bato mosusu oyo bazali na posa bakende na Congo po ete bakende koapporter un plus mpe bakoka kocontribue na oyo bayoki kozwa libanda ya mboka yango ete ezali message oyo tozali kolancer directement na bakonzi ya mboka tozali koyebisa te na papa Joseph Kabila tala bakongolais ya mayele oyo balingi bakende kosala mosala na Congo bazali mingi me bamosusu bazali na koyeba te ndenge nini bakoki kosala po ete ezali na banguna ya pepe congolais mingi bazali kobangisa bato koloba ete soki okei mboka na biso boye mboka ezali ya kokufa mboka ezali boye mais bazali koyeba te ete biso nde bato tozali libanda ebongi ete tomema un piste na bato bazali na Congo po ete toyeba na kotonga mboka na biso république démocratique du Congo yango na candidat monene yeyo oyo asili kozwa mayele libanda ya mboka ebongi na bino ete bakonzi ya Congo omeka koentrer en contact na moto ya boye po ete moto ya botango entrer en contact na ye akoki kopesa bino mpe un plus na ye oyo asilaki kozwa libanda ya mboka. Papa Joseph Kabila tala moto oyo bino okoki koloba ete apesa maboko na ye to atia pierre na ye na mosala ya 5 chantier 5 chantier soki kaka na kobongisa banzela te mais 5 chantier ezali ete na kati na makambo nyonso ye mosala wuti kosala akoki mpe kopesa mayele oyo asili kozwa na bandeko ya aviation civile kuna na Congo oyo ete mboka na biso ekende liboso. Ndeko na biso Aliabwana Kambale Elvis yango na ete apesi biso nzela tomeka kotinda maloba na ye kopesa maloba na ye po ete ekwela bakonzi na biso ya Congo bameka koyoka yango po ete azali na posa akende lelo na Congo na diplôme na ye po ete akende koservir Congo république démocratique du Congo na kote ya nzela ya aviation civile po ete azali na posa ete mboka na ye ekende liboso. mpona nini soki bomoni moto ya boye azali kosenga ete azonga na mboka na ye bokangela ye motema te bakonzi kofungola motema boyamba ye po ete azali na posa atia pierre na ye na kati na république démocratique du Congo ezali esengo biso tosepeli nango mingi olia komonaka bana misusu baye na poto awa olia koluka mayele balingi koluka mayele te me balingi kokende kaka na banzela ya bakuluna mpona kolwa nini bango nde bakobeta bakonzi ya Congo bango nde balingi bakende kolibere Congo tozali na besoin ya bato ya bongo te me tozali nde na besoin ya bato ya boye. Monsieur Maliabwana Kambale Elvis ye nde azali copilote na mboka Ukraine alingi akende siko koservir Congo bakonzi ya Congo oyo ezali defi topesi bino olobi nini mpona ndeko oyo bolobi nini po ete alingi akende koservir mboka na ye mpe alobi ete azali premium soki lelo Congo ezali na problème ya bavion ayebi ndenge nini akokota bino na contact na bato ya gouvernement congolais bakoki négocier po ete bacongolais bameka mpe kozwa mwa bavion po ete banda kosala transport national wana nyonso tu azali na baide bapeple congolais to bakonzi ya Congo tala oyo ezali defi topesi bino tie bino nango ndeko oyo azali copilote na mboka Ukraine bo entrer en contact na ye tozali na banimero na ye telefone bamakambo nyonso soki bolingi bokomeli biso tokopesa bino bacoordonné na ye mpo boentrer en contact direct na ye mpe boyeba ndenge nini bokoki kosala mwana mboka asili azwi mayele azwi diplôme na ye azali kosala na mboka ya bapaya mais amoni ete mboka ya bapaya ça ne suffit pas alingi akende kopesa oyo ayebi na mboka na biso république démocratique du Congo. Alors bokosala nini mpona moto ya boye wana bino bato bobelelaki likambo ya 5 chantier na Congo otala candidat yeyo alingi akende kopesa un plus na oyo asili kozala na mboka Congo yango ete bongi ete boentrer en contact na ye bakonzi ya Congo po ete ezali malamu mingi atili kotalisa mayele